tinda kaka bokata pona lokuta ndenge akosaka bato na ye avant mariage baka na rendez-vous ya divorce po bebi ke divorce eumelaka ex na ye asenga divorce na 2018 baakordaki bango batikela ye bango tanti lete ekodeside na 2022 eyaki na mois de novembre avant mariage ndenge azala na ndeko na nga docteur consulat basola te bwani mpo ndeko na nga atelemela ye avant libala efo pesa papier ya divorce akenda kuna kosi mpe bamama to o papier ya divorce balobi na nzela bakopesa nsima bamama nto mpe ko bayeba ete bamemami na loyenge na oui tosala no mambo libala to bakarini ye deja lokola alobi asa signe divorce bakopesa kaka nini wana babenga yango certificat bakopesa nano ebimi te bandeko boyoka nzoka nde vike ye azwa mokanda na mariage soki adivorce baobotole mokanda ye pa lobi basalaire na bango bazwaka na suisse ya kovanda na belgique te nga mpe na ndimaka na nga nakenda ngo ovanda na suisse mponga na belgique nakenda na nga mosala te nasala na nga na youtube yo nayebiki ata na suisse na osala na nga eyoka na ye mpe bongo nzoka nde sikoyo ye akomi kuna nzoka abondeli sikoyo ex na ye o ndenge eza boye yo nafutela kwa ata ndako ozongisa mokanda na nga ex pa nzimi boyoka mpo mambo mosusu boyoki te bozoya fungola monoko aza papa mwana aza papa mwana wana nga na ye sans problème wana kutu nao tobalani te na banovembre wana tozoprépare mariage ndeko na nga mwasi consulat lokola ye akolani mpe na poto docteur ye atelema kaka avant libala na karine fo certificat ekomi kutu ye na ye ezosimba te nga mpe nasa bolingo nakomomona kaka consulat asa lobi akoya na certificat botia na sede ya tokale sale tosaka libala eye kosala mpe r kaka akosi mpe bamama lekini kuna bamama leki babi bon mpe na suisse mambo ekendaka malembe tosala libala ndenge alobi asa divorce sekasa divorce bandeko ka nde nzambe alora te mobali ayaka bino bato oyo okosimbaka telefone ya mobali te bosala kerere telefone ya mobali ifo kosimba osimba te poani ifo simba mpo oyeba makambo nini alobaka mpo na yo soki ozosimba te yayebaki ozovanda na ble je vous informe bino nyonso basia mabala makambo bakosaka o telefone ya mobali basimbaka te ngai nayebisi bino lelo telefone ya mobali no ifo simba yango aza mobali na yo oza na droit kokota na message na snap na instagram na facebook partout ifo simbaka parce que boza 1 plus 1 est égal à 1 comment yo mobali obosangisaka ne nzoto so aza na maladi opeso maladi bozosangisa kutu nzoto bon telefone o telefone ya mobali basimbaka te nani aloba bongo moto aloba ngo ngai nayekoyebisa bino ifo bosimba nge eloko ebikisinga mpo nasimbaki telefone na ye so nasimbaka te ndenge naza ti lelo ble naye kaka na balive papa evi ayaki weekend lashini papa evi telefone moto ebikisinga alors soki yo ti lelo oza ble o telefone ya mobali basimbaka te mama ozomitimoela libulu na ndako ya libala wana place ofandi na bana no 5 soki moko o telefone ya mobali avc eza avc te okoyeba nde verité nzambe akopesa makasi osurmonte makambo okomona ekoyede oyeba nde verité il faut kosimba soki telefone ya mobali basimbaka te mama bolala na pete parce que oyo ekuta eza makasi bosangisaka nzoto so aza na maladi ya kopeso siko telefone appareil osimba te pourquoi soki bosombi lupango bokotia nkombo ya yo na bino nyonso na bana babien na ye eza ya yo eza ye pourquoi siko telefone balo bosimba te non wana eza mambo batakala banda ye kokosa yaya lo tokomi na air ya tiktok tokomi na ba air ya android nga je vous dis la vérité bandeko nge eloko ebikisinga eza telefone nga moko na témoignage grâce à téléphone kosimba okokosa na mobali taza na mot de passe oyo abloka telefone na ndeni mama bokoma na niveau na ndeni nga ti tozalaki na eviti tokabwani na mot de passe na ye loba akochange nde ta mosusu tokabwani boye natika losese tosa beja na ndeni ebanda ndenge nini oza mot de passe onga na yebi te on joue à quoi poto amwasi na mobali explication opianga nini donc nakamo abino batia mabali oza na mobali o atia bakodi na yebaka te mama mobali no ebanda ndenge atia kodi yo yeba te aza mobali na yo soit bamwasi na mobali soit bamwasi na mobali te oui soit boza te oyo eza bamabala kala te oyo ekomi bamabala bato bakomansa bolingo ti na bainstagram ti na baapel video eya bamabala kala te oyo mobali alobi no ovandi nye te so mobali alobi no il faut yeba pourquoi alobi no oui
Ngel loko ebiki singa bandeko téléphone. Nga na yebi ke mobali asigna divorce azelaka certificat. Bandeko kaka ndenga yaki na août poto ke vacances ayaka le 1er août. Nzoka na août anga vaya bakanga musana na juillet akine na Paris na ki Mario asaise 4 jours 3 jours kuna na baninga na epe. Après bayo yape Belgique na ndumba ni comme d'habitude. Ndumba tikie après ya komi akosinga na oti Suisse na komi na yo zobino biso pe na mwana tokumbani. Bande ko likamba te batami suka suki bima kaluka nzamba abolingo. Yango na yesa na vivre aux ajustes. Il faut que ça na vérité. Ce que ça juste aux na vérité yaya. Nzamba opundelo. Nga na vanda na libala na tikalo tromper mobile atamba mode. Lo no bima bwim. Tete hot. Nazo bima mutu likolo. Mobile atikali wana za na soni po famille wololi na batalibanda batu nyonso bazo wolola nga ya batu balinga ngate. Mais batu nyonso baza normal. Bayibi ka mobile mabe batu nyonso yote wa mutu mabe. Na bimi la tête haute parce que na saki na mabete po so loni mabobu ka mabe. Na silamaki bandeko mobile ye kaka buto liboso na ye le premier 8e mois. Ya lali kaka lekani na pongi bwe na récupérer téléphone na koti. Na ye ko kuta ba conversation ya ye na ex na ye. Ndenge bazo discuter mambo ba avocat. Ex paso ba ne viki adresse no ezozonga wa bako kata nga ba social mususu ndenge ezozonga siki bakata nga ba social yo il faut obando futela nganda ku non bazo discuter na ko yesa no vérité bazonga na bango te mwasi na mobali na ko sa te po nga na kamuta vérité soki na sino ke bazonga na mwasi na mobali na kosi bazonga na mwasi na mobali te eza juste po na mukanda po ba conversation o nga na yo kakipe na zaka na nguna ese no na iba nyonso na téléphone na ye na zelaka mukolongo ya kingo vérité eza batikala ozonga na mwasi na mobali te mais mobali akenda kosenge pardon na kusu mpona koloba na ye que soki tosigné divorce nga boboto na mukanda na futela koka endako ozongisela nga mukanda na zongisa adresse mpona swisi soki bakomi adresse moko mukanda ni kozonga teke kobondela nga na yebi te botala pote pe place problème mosusu eza po bomonaki ya mobali mabe nga na yebi te akenda kobondela mais soki ayepa na nga natuna ye rendez-vous wana divorce yemba mwa bani ayeyaki kuta komi lokwa koko ndenga beteli wana azososola moto aopese mukanda ex na ye wana akomi lokwa koko na moni ya ye wana na bafrançais evi nazotale kaka soko omoni ye heureusement nayebi mutu na nga ke akamutambeli mibale lokwa nayebi deya mutu na nga na maîtrise ake na bakisa ata IOA te po ye aza capable soko bakisi ere ozonga kuna kumbi ya yo kari na lobaki wana nde ye momemi loko asikodi yana yebi ye loko asaki na nga ni A ni B oyo aye wana kutu epona divorce asakomi loko akoko asi akonzi akomani kokeba Kinshasa na bamembele na bakishasa aye wana na bafrançais evi natali ye kutu wana ngapi munoko kadina kaka nasali onzeye na yoki te mpo nayebi mutu na nga tibini nyonso bozokotele awa papa mwana alobi apesi mati ya toyebani mpe nayebi no kombo na suka moto oganye nga aza te nayebi bino te nayebi na ngai bien loko nayebi ye bien na bakisa ata liloba te moto azofingaki akondi abeteli akende kofukameli libanda immeuble mpo bazongisela adresse eyo naye koyimona boye nalamusi ye na pongi boye ebinga nalalisaka makambo tete wana ye esa niati moi un coup na ye ebuki ye nalamusi ye vanda mamnina oyo na fineli ye bavoice namona moto akomi mpo ye aza makasi na pardon afukama lokwa ya kisengi wana na boxer eseke mopanzi mpo nano eloko ekiti bien te auti na démonstration soko nano eloko ezongi en place te boxer eseke mopanzi yoka kofukama na boxer mopanzi chéri mpo yaza moto ya chéri kemba na chéri yo ma fils koya liso na bachéri ezanga motu na makolo ate ma fils yo mokolo koya liso na bachéri ezanga motu na makolo a yo benganga Karine komekaka lisusu te
wana boxer ya mami moko politique sexa wana boxer mupanzi eseke boye afuka mina boxer na mupanzi chérie je voulais te parler j'avais eu peur parce que tu vas te fâcher bandeko nga mono na lamusaki ye navanda alikuwa mbeto na bite ko esengi kovanda na kiti na moni nzeye na mbeto équilibre eza esute na longwe na mbeto na vanda na kiti na bi obanga yake nga na osilika après kosilika na nga na kakake banda kosilika oki ndumba otika te siko kosilika nini oyo obanga yake oyebisangaki ozongisa adresse kuna kosilika oyo obanga chérie j'ai fait ça c'est pour notre bien chérie ngabi do yo papier divorce tozela certificat potokotisa ana Belgique tosala civil nzoka yo kuna osinya te osengano pardon ozozela bazongiselo muka abo yaya mutu yango nazoloba ne yaka mutu asheri boxer mopanzi mabolongo na se goro ya kotengama mpo euti ya nanction nano ekiti bien te biloko ya nzoto nyonso ya kotengama azaka ya maboko likolo mafisi natali mafisi mpo boyebinga mpe naka mutu mbato nazipolaka ye angebe mpo ye azaka so asasadi mabe ate obeti azongisa te nakotake babiloko mpo nga naka mutu akanda zoka bamakofe mipanzi ye nga so na siliki si tosala na raison ye abetikaka ne lokola mwana popi ya mokolo ti ye kutu na bolingo so asa gafe mwana popi ya mokolo nga mpe nasa kanda na zemi na nga kutu azwaka bambata tobanda okoselaka hormone mwasi avandisi mama Karine ma gifle na bi nga de nga moko na ogifle ebanda ndeni so emwana te eza hormone mais na amonaki siko ozema ezata azozwaka bambatango aye kokomprendre ke mafisi aza mutu te akomprendre ke bambatango eutala nango epa na nga moko hormone na bato te mpo bebi biso bata mitema mikoso so ekanda eleki na makasi obete te me nabi nakotisi un bon mbata atikala nango ndenge aza na yebi tokoloba na bato te me oyebi so ovandi yo mo makanisi nakotisi biloko abie mo bamakofi ya mipanzi wana ye chéri je t'explique yo oexplike nga nini nakoti na okila samba mbesili yo ozoga yo ta mutu mokie oyo erenga ta boye nazongi nsima na balanse na gere elongi na nga ayenga mpe esa explikation ya sai bomu totie siko na se explique tosisi tokontinue tomati su na mbeto ja papa na mama ndenge aza mpe bongo ayebi toaki nde na ringi ayebi ti akoki owanga na mpona bato ya tokokosa bato tokokosa conscience te mokolo wana azwaka nde makofi te mpo toutaka na pongi me azwaka un bon gifle qui se respecte napesaki mpe ambata bayaya wani yaki no mpo ekalme no agenu na ye mpo azalaki ya kofukama oyebi moto afukami azolala nga na olobano mambo eza serie ofukami ya kolala nobi na sise epongi na créele un bon mbata aya miso efungwami mpo azalaka mwa miso mpe lokwa ya chinois bomonaka miso ne azalaka mwa miso lokwa ezofungwama te sikoyo esangani na pongi na bi te mwana alingi atourne nga mburiki nalakise ke ya kola na yolo kota baposo ya ngulu me nga na uta na lingwala kote babanda osa adale bobi badale kote babombaka kaka wi ebanda na lingwala na biso mpona alakise ke nga na uta na komi na dale paya pongi esili ye ma femme esinga abi bon lokwa na ya pongi esili na paya waso na lection na ndenge akanda me eza mpe mbata ezalaki na posa azwa mbata meleki kaka na ndenge ya émotion ke naza émotionne boyebi émotion ti na découvrir ke mobali atie adresse pa ex na ye sikoyo na sa émotion paya donc ezalaki émotion te eza mbata ezalaki garde pour toi quand tu fais de telles bêtises ça mérite de telles gifles ekeka na cadre émotion afuka mlikuwa mwiki kumwa lumumba na moni mtu mwa mula ya mtu mkia afuka mima zolala ngana so no mambo vio zolale langa ilo ni yo lala na boxer mupanzi boy ya nini yango laleli nga pongi lamuka
mutu na makolo naye kocomprendre siko boyebisanga bandeko akomi ndenge eza boye oyebi ke mokanda suisse eleki ya belgique na valere henrietta akokoma de kote wana siko akoma olempanga nzoka yebi teke na bandidi ya siko kobeteli mashine na otalake domo mobali oyo abalanga twaka na ye azonga ne kosola na ex sanga na yeba koto soki ayepa nanga bandi kosabola ex ke ex akauka akonda koma mikuwa nzoka kuna ki osenga pardon epuis okomi ntina niveau ya adresse ezonga wana ye akomi kaka soki esimbi mare mbamanga na mpe tosai civile ti azoloba bamare wana azomonanga mpe nazoseka azoyeba te mashine siko ezosala na motu soki esimbinga na mpe tosai civile mare omoni na erope mobimba mokanda eleki ya suisse eza te doki eleki ya suisse eza te biso mpenza doki nde dededi abandi koloba po ye mpe aloba lokwa moto babwakeli mpevi oyebi se molimo suiwe nde bato batuntukaka ye mpe aza moto akotuntuka mpevi tia banzolo bana nzoka nga sikoyo nakomobulele na bibon loka ya terre ekomi boye c'est qu'il faut yebelardo mais Dieu merci malgré nyonso na nde kozwa na telefone na ye natikala oboma libala te très important mpona bachrétien soki olobi bible elobi ke votre oui soit oui ke votre non soit non nabetaka sete mingi na bachrétien parce que chrétien aza païen te païen aa chrétien te bachrétien bible elobi ke votre oui soit oui soki oso olobi oui na mariage vanda moi je bénis le seigneur nalobaki oui pour le meilleur et pour le pire ekomi natikala ekoboma libala te heureusement ye mo mobali moto aboyinga donc même devant nzambe je suis béni naseli maloba nanga même devant nzambe donc ye ndenge aboyinga mpo alobaki pour le meilleur et pour le pire na kindumba ne ya kipire na ye aboyinga makala moto ya na motu na ye bakretien bosaka makambo na loyenge te kari mokonzi aboma ya libala nga mpe naboma te kari mokonzi abomi libala te kari mokonzi baboyi ye nakokosa te nga na ndo oluka mpe ndenge oboma mpo na otala deja eza deja manque à respect toza bato eza mpona manque à respect mpo oza na mwasi obala par considération okoki otya adresse pa ex okovandisa mwasi no quelque soit kosilika epo azoyebisanga o nabangaki mpo kosilika yaya likambo bongo nani akosepela nango bandeko nani oyo alingaki asepela na likambo bongo soki oza mobali malamu okovandisa mwasi noki mama nayebi ke epesi okanda me na minute oyo nakomi na problème moko naza oblige suisse mpo mokanda ezonga ya mariage ezongaka na mariage naza oblige nazonga kuna batya adresse na nga kuna c'est simple mpo bomonaki azowanga na mwana mwasi wana ndumba oyo aza mwasi na nga te soki aza mwasi no te mama kongo alobaki oyo na live te azobanga mwasi na kala mpo mokande kozonga soki ezongi te akomi na camarade na nga ndumba mpo soki na suisse bazongiseli ye te abwaka ngunde pa camarade ya ndumba kima makongo alobaki yango eza makambo bapesaki ye aloba yango nayebisi bino evi aza mobali ya korespecte te amoto kofinga kosabola tima makongo aye koloba malgré aza motu monene ye mpe mosulu kwa moto amemi brike eza matière bapesaki ye ana magie te matière ani eza ya kati mpo ekoma na monoko ya mama kongo eza ye moko evi abeteli makangu ne makangu mpo abeteli kamaradi na ye kamaradi aye nango siko na internet mpo asopanga okosopanga ndeni yayanga na kaki sita na komadi ya mama bana mobali nyonso olinganga mpo ayebike kari na botaka liboso bando oboyanga mpo nayaki nzete okauka yana koma nzete bota mbuma wana eloko osopanga te oza na eloko akosopanga te omona bato mosu ya motema mabe likolaki impolitesi yango evi ya boyo nga soki naza impoli ebongo ex apesaka ye mokanda alobaka kutu français mwasi ya mayele soi disant kola na poto ye mpe azalaki impoli ebongo mama oyo aboteli ye mama mwana mobali ye mpe impoli donc biso nyonso baimpoli bozwi réponse o evi aboyo mpo oza impoli ok nga na ndimi jasime naza impoli mais adivorce apwani
adivorcaka mpona nini mwasi na ye asengaka divorce mpo ani soki bolobi mwasi atrompaka ye bandeko eza mpo boyebaka histoire te mwasi atrompaka ye mpo mobali alala bakamarade ya mwasi nyonso tina bapire sere nzoka nde bango bana yolo balingaka nde basi oyo deja babota mpo bayebike basi ana bazwaka bambongo ya kafu ngana bino toyebaki te asukola bakamarade ya mwasi bapire sere ya mwasi soni eleki yango mwasi mpe po asukisi mwasi alalaka na ya palala donc divorce na bango euta na kindumba mobali me bato mokili bayebaka te meme nga nazalaki parmi bato bakondana mwasi ye namonaki mwasi alibala oki otrompe mobali ezalaka te mwasi mabe nzoka nde aba balikambo koyokaka na litoi moko te mokonzi ayokaka matoi mibale donc ye alala bakamarade ya mwasi nyonso na bapire sere ya mwasi kuna na swisse oyo bayaka na ndako na bango baza mpe bamarie naza mpe na bavoice ya misusu nakozwaki tu na telefone alala bango mwasi akoka te nakangi yo na camarade na ngabi nakangi yo na pire mwasi mpe alembaki nde mwasi mpe akomaki kolala na camarade na ye sikoyo lokola mwasi alalaki na star yango eyebana ebimaka dosie ya mwasi te ebandeli moto bazalaka mabe eza ye do likola kindumba nde mema bango na divorce lelo so azo se retrouve sans mokanda mpona kokiti direct abandi yango na nga te soki akoboyanga na zempoli bongo mwasi areste apesaki ye mokanda outi afrique mwasi aide okota poto apesi yo mokanda ovanda na ndako ya mwasi elo oni bokabwanela toyebike mibali nyonso batrompaka me trompe mwasi no na respect mpo soki bolobi ke nga aboyi nganga na oyoka mpasi makasi te nga te mna mema epoto me mwasi oyo asunga ye alongola ye marok akotisi ye poto moninga akotisi yo poto avandisi yo na ndako na ye okuti ye na ndako ne na bana na ye apesi yo mokanda na mokanda na ozwi mpe na mosala mwasi abongo divorce na oka pamba si bomonaka ndeko mwasi akomaka na niveau ya divorce mabe ezaka po video ya ndeko mwasi ebimaka na ya na biso mais en réalité mwasi abato motema esukaki oyo amonaki na oyo asibiraki alembaki yango abwakaki nzoto epa camarade ya mobali donc moto abanda mabe eza le type en question mafisi moto abanda kosukola moto mpona bakamarade ya mwasi na bapire petit mwasi soni elekaki yango mwasi mpaki osukola moto mpo epa camarade ne po asuse motema ebalukeli mwasi mabe retombe video ebima ya ye yebana te po preuve ezalaki te me mwasi ande kovivre na ye mte amonaki donc mafisi azalaki na mwasi ya respect me mwasi asenga divorce mpona kindumba mobali aye kokutana na mama mwana liboso okuta boteli omwana liboso na vie ya liboso epa na nga alobaka mama mwana asali te o nga na yebi ntina bakabwana alobi mama mwana tate emi mutakala ye eloko ne etelema te me soki aye epa na nga ere alingi nga sika boye o eloko kotelema mpalala boseka boye mpalala nga na yebi ke bakabwana mpo alobi ere azalaki na mama mwana eloko etelema te ata mama mwana atikali ni balali 1000 butu eloko etelema te abi me ere ka bakabwani aye kolinganga epa na nga palala abi non nzoto na ngelingi nde yo c'est toi ma femme c'est toi ma fille abi yo nde kozala ma fille yo nde tokovanda ozalaki na mwasi arespe apesi yo mokanda apesi yo ndako ozovanda apesi yo na mosala apesi yo valeur na vie bobalani bokabwani soi-disant explication etengama oye kokutana na mwasi aboteli omwana liboso yaya na vie na ye tia bande kotambola lokola kizengi akutaka basi na bana bokolaka mbala liboso kutu na swisa na bande kolobaki abotaka te moto alongola ye soni ya kisita kimobali eza fi wana mais soki boki ye place azosabola fi wana heureusement nazalaki sage natiaka ta liloba te
na Suisse bayebaka eza kisita po banda abotama na abota te nde bomonake molai na libandi wana na janvier okokisa so 42 so 43 mwana liboso 2 zoba baninga bayaka potelo liboso tiano bazemi obokolaka bana ya no masoko basika kolembulaka basi so akudika mwasi na bana ebika ke kafu bafuta mbongo ebele akoti ne libala olatala ke bana baza venir alobi welela na okobota zoba yo zano mwa mobile walo kwa biso te tolingaka vana bota babala mate sente na obokolaka bana na 40 il faut zata na mwana liboso zata na 22 ans na 42 ans na mwana liboso faza na 22 ans te mosusu okoza pe na mwana 24 ans okoza même na mwana 25 ans bagarçon oyo batiaka zemi na ba 16 ans so akokisi 42 ans mwana aza na ba 16 ans 17 ans mwana aza na ba 25 ans 26 ans ero okutu yo evi oya moto omema bakoko barieta oyo na temps normal baya bakoko no evi arientan na temps normal il faut bengo papi wakoko na arieta aza nde mwana nao amwana o te mais tala era ekobota po mona retard mental babani retardé mental ce qui retardé mental arientan wana ifa benge papi nata normal yo muta mulai bona mo mutu no mutie musu na mutu musu na pose bamuno ka bana mo bolanda ni ke papa non yo za mutu se batunyo se ki le bi c'est ça mikoko na obetsa bakoko tour bobo mona ke avant na bandolo ka biso batalibanda ndoki ya vine neno eza ye mo no mitamilo kaka ye moko sorcier na lui ya vina ye ma fille wana bozomo na ma fille banda ya poto oso 15 so 17 ans mama Congo ere kizenge hivi azopeso matière ofinga na sans papier ngako tuna epoto lobi poto angunda yesko muto ya poto ya ba 15 so 16 aboka ku ngunda te metilelo yepe sans papier ti ona ke ko zongela ko bondela adresse seke ngana ma fille azo peso matière ma fille nanga na ina nifaza na papier po yelelo akomimbwa ya ex na ipo na papier mengako tuna ipota nza makolo ya ngunda ya makasi na ngamo mwana mwasi mobile bengisinga te mwasa bengisanga te mama bengisanga te papa te musala na mte bengisanga la chine mais ce qui est ebisi on a sans papier au kanisa ngwa injure eza injure te mama Congo eza injure te na bota mana poto te eza injure te déjà quand bino ba congolais ndebo komisa sans papier injure sans papier eza injure te o ngam na uti na Afrique nozo mukanda ngo wapi na bota mana Afrique na epoto sika o mena oluka mukanda na bandina kobwaka ngunda siko wapi kote injure na yibi te na bomi te na buki mibeko leta te loi ezali avozo mukanda bwaka ngunda na bwaka ngunda ofinga nga sans papier eza injure te mami koti te eza injure te sans papier no zobela ngo kanisa mafinga ana pipu eza mafinga te mafinga te avant finga na sans papier finga no ya sali prix de 15 ans na poto ti lelo ye mo pa otambola na récépissé azongisa adresse po bazongisa ye mokanda sikoyo ngamu na ye ka alobi awa nga na ye lobi ofingi no nga te matière apesa ofinga nga kanga ngo lizito tiongo na nzungu otoki so batisi mungu ozongiseli ye ye nde sans papier ya plus de 10 ans sans papier ya soni nde ye ya plus de 10 ans okendaka mosala moza sans papier mpoza mokanda efo na nsima masoko ya basi yanga te nga azala na nga nsima mobali te nga mosala na nga poto nazwaka bandako na mosala na nga ngunda nafuta mbongo ngunda na mosala na nga baexplike nga soki ngunda soki explication soki nini nabwaka ngunda naza en ordre na Belgique donc nafrodaka train te nayibaka te nasombaka eloko ya kope te place bato baobunda nazalaka te navandaka na nganda te namelaka masanga te donc naa na problème ata moko te na mbila problème ambila ka nde bofundanga bokoselanga makambo mbila pa landela dossier sans suite po bamona na bapreuve te batoninga tu fais quoi je travaille au réseau babi eza mosala eza baproblème eyi na mosala problème ya mosala ezalaka normal ya lokwa so okende mosala osali accident na mosala ezwa yo en charge parce que eza accident ekutani na mosala donc soki makambo oya kofundanga
Wa sombelo kwa kop, wa tamblo kana miyibi, o ba yiba ka mibali mbo. Mbile belinga na mambo na te aibinga YouTube rekoni. Donc soko yo fundi na mambo YouTube na zo ka vuka makasi po baby que c'est son taf. Ah oui, ba vidéo ba prévisa c'est son taf. Munyoso kulubelanga lukuta na luku na lukuta azoko sabino epana nga ya lubiso ki mama mwana telemika mutakala ya ta salindenge nini ata basimbe loko ata basangise loko nena kwanga bafini ata batie pilipili na muto eloko etemate abima munyoso ata basali nyoso ata chanko useka mama mona tikali bisa milamba me era eko linganga palalam heureusement j'étais sage na bakisaka nanga liloba te mpona yebeka amuta lokuta doboyi bapeki oakoyesa bino lelo akosi ponga kutu soki alobi o muna osolo ya nazata na 100 video tolia na nimbanga donc so eza muna osolo soki ya yepe lumba solo po biso biso bata mina osolo toyoka na solo te po mutu po yoka muna na solo soki mo ifaza muna propre siko biso biso bata mina osolo ti tondolia na bambanga na même moderne nga na meli so ine yepa meli yanga donc soki ayebisi bino muna osolo yebake nga na eli fufu de même mbadi soki ayebiso pe lipeka solo modele andolala ka zolo nini asali lipeka soki ayebiso na kasali. La famille, bonjour, bonsoir, tozo koma na suka ya vidéo tellement la baronne vidéo na eza molai. En tout cas wana ezali la baronne azoloba pona mobile na ye. Ale biso mususu tozo sala ba life na biso tozala na au milieu du village ye moko asabola bongo me biso to sabola te parce que bazana bana na kati on ne sait pas un jour bako kozonga na po déjà bazana bana bazana famille babala na kipe baza mwasi na mobali ezali copain copine te po biso to bana kofinga papa et vie et tout non biso to zala wana pona kopesa ba conseil ya malamu pona ko kitisa la baronne motema ezali kanda to yebi kanda e la biso nyonso toza basi soki mibali basali boye je sais que ezali pasi lokola atikali na bana to yebi mais biso to pesa ba conseil ya malamu to finga te to pesa nde ba conseil po eza makambo ya bana bazana kati la famille to zala sage to zala mayele to zala batu oyo ba parents to yeba ke non ezali makambo ya famille tozala na sagesse ya kosala ba émission na biso ya kosala ba life na biso tokende musika te pe tokota mingi na kati te po ezali makambo ya bana baza na kati. La famille, merci na oyo bozo yoka nazotika bino pe bye bye.